Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Pototonga Mboka, Ponabiso, Nabana Nabiso. Voilà la grande famille. Bonjour. Bokota na Nubandeko, Bokota. Salut. Bonjour, bonsoir. Bon début à semaine. Na balandignon so ya BBC Mpoi TV. Voilà. J'espère que non la grande famille boza bien. Naloba toujours que non la grâce de notre Dieu nous suffit. Kota aimer partager, pourquoi pas s'abonner. Voilà bande koto na moi lisolo, je crois titre na biso na photo ya miniature na biso bomoni. Eze loko moko oyo etushaki nga na lobi non pourquoi pas na sa elango analyse ya komona que Ariashu audio ekomi kobima ndenge asalaki mobali na jeu d'attrape azo enregistré mobali tout ça pour nanini to solana no en long et en large. Voilà bino bo emeka bo partager azalaki na intention nini pour lorsque azo solana mobali azo enregistré mobali et pour par après audio wana lelo et tambola ndenge zo tambola na réseaux sociaux. C'est grave. C'est comme si malgré relation où ezalaki, elle n'était pas sûre d'elle-même ou encore elle n'était pas sûre ya relation yango. Je crois dans salaki analyse moko na lobaki que Ariashu erreur moko asalaki akenaki trop vite avec les messieurs soi-disant Blaise. Akenaki trop vite. Et c'est comme si elle voulait aussi prouver les gens. Na éviter ce qu'elle a prouvé. Batu oyo azana bango barando. Ou encore ce qu'elle a prouvé. Ex-belle famille nae. Ngana bino toyebite. Et ça passe si. Il y a façon. Artiste nabiso à se comporter. Oui. Ngana yebi lorsque. Toyebaka sur les réseaux sociaux. Mobile yango Blaise. Ce que na ba commentaire, tu verras que non, na ba commentaire ba te belé ba bande koloba. Oh mobile yo Ariasha ovanda na mobilité. Ovanda na mobile yo te. Oh yo bodon commentaire ezaki mingi ya négativité na relation ana. Mais bande ko ba kumbana ki na ba sentiment boyebi ba sentiment liboso ndenge zalaka. Soko za na maîtrise de soi te lelo kokoma mutu moko ba regret. Alors et ça passe ya koloba comment est-ce que Ariashu maman bana 4 si je ne me trompe pas azo zanga koza na maîtrise wana audio wana ezobima ozo tuna mobali na yo opesaka mbongo ya biloko akolia te tango lobaka makambo ya bana obosanaka kenonga naza na bana 4 na ya yo 4 bana bakoma 8 tout ça audio ekomi kobima oyo moko Ariasha zoloba siko ngana mituni pona nini Ariashu a précipitaki ya mobali akende pa na bango na famille na ye et puis ozo salelango pe fier ya koloba keno na bimisaki ata un Zaïre te yo moto bimisaki un Zaïre nazo tuna kaka. Je sais que non Ariashu za na bandeko, Ariashu za na ba collègue, Ariashu za na ba camarade. Non mi tuna ba camarade tokyo lo bata ba camarade. Ba pesa ko conseil nini? Ou encore famille, ba bêtise nyonso ezoleka. Est-ce que vous se rendra compte na ba famille? Yo mto ela ki famille na yo Blaise wana. Le problème est que il te fallait ozo temps na Blaise. Polibala ngotango ebandaki relation ngotango ebandaki et komaki ya ba mbutu ya lorsque moi si na ye abimaki. Et komaki ya ba tiraillement et tout total la kango pe ba analyse awa. Moi, je pense que dans le moment où on a des acquis, moment il fallait donc aux ana maîtrise na yo moko avant autin data Blaise à côté de la famille na yo.
mais tout le monde qui on dirait ozo prouver mokili o saleli yango ba fier ba lolendo moko boye pour par après lelo simba mutu. Le monsieur aroki kozalaza na tort, le monsieur aroki kozalaza mabe. Mais biso tozo tala nanu na côté na yo Ariachou. Pourquoi trop de bêtises? Nga na osala nga kaka analyse. Reviens un peu sur terre et ezala bien pour na yo. Ozo solo na mutu déjà na kati na ozaki solo bike no mutu na okene libo na oboya na nga relation oyo. Obosani ke no le message sa kenda ki epa na bino. Et Nathalie na là il faut osala ki bozana kati ya mutuka. Le monsieur dans une vie que azata kunate ke no relation ngwe kufa e azata kunate. Mais moi je pense que non mobile ya sambwe te yondo sambwe parce que oya banaye ko luka na vie na yo asa sali yango. Comment est-ce que ozo ko informer mokili? Comment ozo ko informer mokili ya koloba ke non? Blaise azo yebisanga na kene so ina okene ko luka mobile mususu soki na kozwa mobile mususu ba kolinganga na linga mena bandaka koyaka to sangisaka banzoto. Comment est-ce que babilo ko ane koya na réseaux sociaux? Moi je peux dire que Blaise wana atinki kaka atimbi na ye kaka parce que mutu apanzanaka na vi bongo te akoya koloba babiloko moko ya vi na yo yo moko ozwa kobimisa ozwa kotandango na mesa c'est comme si ozotanda penza makayabu atanga nde naza boye badire nyonso oyo loba ya makambo ya kokendaka na bandako banganga et tout ce que tu obimis sa vérité. Pour toi, tu te dis peut-être que non, nous devons convaincre la communauté. Or, on a convaincre la communauté, on a des comités. Comme tient la place à ok, non, que loba, ko loba tene ngozo loba ke non oki ko tulate na poto. Na poto ngana tula, mais to yebi ke non na poto liba les a passé. To yebi bien que non ba sebele bazo tula. Ba ebisi biso ke non la majorité o bazana bostra ata 30%, 40 à 50% bazala kabasi o bazangi mibali. Nga na place na yo ndeko mwasi na olukelongi ya nzambe parce que parcours ou encore libala o na kotaki oyo o soki ya Mike nani wana ezaki libala moko ya perte moko na vie ou encore bêtise moko na vie na yo. Lingoza ata na soni na communauté congolaise au salo bien. Kolinga te obima o loba ke non yondo yebi koloba yonde soki oza kitoko boye non ya. Lelo jani akeye atiki biso. Eloko soki esimbite. Ça la marche arrière. Prends ton temps. Parce que lorsque ozo bimisa nga nazo mituna, lorsque ozo solana muto ozo enregistrer, si ko tango bimisi ba audio, tout ce que tu as enlevé là nazo bandeko mutuna mato e bouché nga na lobi oya zande moi si andenge nini. Ozo benga lisusu mibali baya epa na yo te ozo benga na bango parce que obengana na bango ezala ta même makambo ba audio te na makambo ngo na no bimisa ya kokene na banda kwa nganga tout ce que loba wana il faut zaka mobali moko ba esprit mobali moko ya esprit makasi le quoi ba mibali yango o bazo bimana la brine oyo je ne sais pas pour la mobali normal boya ko ba jamais donc yo linga fi oyo te parce que balobi toute vérité n'est pas bonne à dire. Tika batu mususu ba loba ndenge bazo loba wana ba ebi vérité te bazo tâtonner. Que yo susu ko éclaircir likambo yango. Non. Non ma chérie. Ça ezo sa netinga. Na osala analyse nanga, na osala émission nanga c'est par rapport à que non je suis une chronique maman ndenge bobenga biso. To pese lango conseil. Donc, aux gens qui déjà tant ébélé, lorsque vous êtes sur la mouninga, vous êtes enregistré.
boule na yo ezaki nini oyo elobaka Caleb, tes intentions derrière ba intention na yo na sima wana ba intention na yo ezaki nini. Ariachu tu es sûr ndenge bimisi ba audio toyoka déjà tango relation na ebandi na Blaise wana toyoka ki témoignage ya bien te ya Blaise toyoka ki déjà que no aza mutu déjà ya réseaux sociaux oyebaki yango pe parce que il était aussi encore azalaki pe na monde bato ba chronique bato ba YouTube eza milliers na ye yo kuti mutu na milliers wana ekomi ke non nga na lingaka mobali ya nani te mais lorsque ayaka yo oyebaki déjà il fallait déjà koloba ngai te parce que oza mobali ya réseaux sociaux vlog yo boyi vlog yo linga vlog comment est-ce que so linga mutu mususu aza na vlog te asala vlog na ye te bandeko bokende kolanda ba audio wana Ariachu silama na ndenge ya bien ndeko mwasi ba master na yo soki bazopesa conseil te neti nga na koya kosemoke na yo te ndeko mwasi oleki na ba moment moko eza bien te ya vie na yo oyo moko loba peut-être olingo za pété na monde lelo mais lorsque nzambe azotiko ti lelo ayebi tina soko kobanda toujours ko continuer bêtise tamsu pe nzamba osala nini alongola mawane likolo na yo pona nini parce que tu ne fais que répéter ba bêtise ozo répéter kaka ba bêtise elobi ata Maxi alobi ke no Jani Fai nzamba zongisaki na mokili parce que tour aliboso akoya penza AVC par nzamba zongisi tour ami balé lisusu memema akoya kaka ba AVC pona likambo moko wana tika eloko eleki tika ezate mais voilà aujourd'hui akufi kaka na nzela o baba na ko pekisela ye tika biso to sana biso ko analyse hein eza matière tokyoza ba matière aboyo kyoza pe ba tumususu me ba yebani na bango te to ko expliquer bino nini parce que ba question ko zala azanani mais awa to yebi biso nyonso artiste comédienne Ariachu liye mama Oliva bali sakaye et pas ceux qui photographe moko boye libala ya cop libala ngo basalaka ya mariage ezaki vraiment mariage de rêve et tout et à partir ya mariage wana nde Ariachu po yebana ka sou makasi il faut yebango neti nga na lobango ke no nga na yeba Ariachu po na mariage wana. Alors, ezana ba makamsu soki komeli biso na vie hein, to lingana no er moko to sa nini hein, to changer, to reculer. Pourquoi toujours? C'est comme si autant mon na culpabilité moko boye ya boswani na Blaise au moins les aussi na Blaise te yo wana okomi ko enregistrer pour par après au balancer babilo kona nyonso lokola au balancer awa na yoki yango na ta il fallait que na sala ngo analyse depuis jour na tellement makambo ngo ya Jani oyo ezo participer ba matière na biso. La grande famille beau aimer beau partager, on est ensemble. Bozo landa bandeko Navandi na mituni, est-ce que Ariachu, tu as vraiment une famille? Oh yo karabango son. Ozata na batu oh yo karabango son. Po ngai na yo ka famille na nga soni. Ngai na yo ka famille na nga soni. Na yo ka pe batu soni. Même pas 6 mois. Ya bauta ki kobala yo, même pas. Osaleli yango pe fier. Ozaki mutu moko keno ba kuwa no zwaki pa Mike. O vandi kimia, o réfléchir au lobby non, je n'ai plus droit à l'erreur. Po na s'engager, na ko s'engager te ka po na posa nzoto. Na ko s'engager c'est pour toute une vie.
Mais lorsque bino bande qu'on a biso bozo sala ba makamususu, tu es déjà une mère de 4 enfants, ceux qui 4, ceux qui 5, je sais pas moi. Mais bozo zanga koza na réflexion na maele moko boya ke non. Ah il faut na tia discerner na vie nanga. Na famille yango ex famille na yo wana ya ba Mike ba koseka yo. Parce que tu n'étais pas aussi une bonne femme et pas ndeko na bango soki to banayi koloba kaka Mike aza mabe. Il te fallait ozwa na yo temps ovanda. Malheureusement eza bongo te. Ba audio bandeko, mais non. Mais non. O enregistré les poani. Obomi na olibala, yo moko obomi na bon, yo na okelo ba te que non yo moko obomi parce que tu as vu déjà que non, il y a un danger avec les messieurs. Ozo qui déjà ba principe, non ozo qui déjà ba banani na yo. Et le monsieur peut à côté na ben na yo ndenge ozo qui ba principe, comme pour dire que non, azaki mobile a vie na yo te mais ou encore azaki na besoin juste aïe ba ka nzoto na yo. Mokili eza mbanga ntaba mokili eza vraiment mbanga ntaba pona Blaise wana ofingaki tabu marque tabu awa sur les réseaux sociaux pona Blaise ofingaki marque tabu or na mutu aza mayele ozaki mutu même pas ya ko répondre tabu et marque tabu ou encore ata ndenge biso ba chronifuati ba chroni mama to ça ba analyse na biso ozaki pe mutu ko répondre te yo linga yo ka o focus ka peut-être na relation ya yo na Blaise mais façon bima qui pona ko kitisa marque tabu tu avais même oublié que non asunga yo que non ozonga isusu ata na réseaux sociaux siko na minicho qui est perdant ou encore qui est perdante pona Blaise ango o yaki ko fingela marque tabu o yaki ko minimiser ye o yaki ko loba soi-disant so ipe nini yango wana nyonso loba sur marque tabu et voilà maintenant nani aza na soni parce que na relation yango ya Blaise yango wana ezate yango na ibandeli na lobaki ezalaka mieux mutu koyoka soni na makambo mosusu. Il faut toujours koyoka ka soni dans la vie. Ba audio ya somo boy. Il y a ba 25 minutes ozo enregistrer mutu. Ozo discuter na mutu. Nga nazo mituna pourquoi enregistrer? Yango réseaux sociaux nde comment nani lié ya ba justification na bino ou encore et comment na yebite. Andiko boye ba pe façon ko ça la réseaux sociaux. Boye ba pe façon ko ça la réseaux sociaux. Façon a réaction zo ki nango eza yango te. Na mobile yango peut-être ata soki pas zaki ke non. Moi si nangeza ariashu na lingaka ariashu lokola ariashu ayebisinga ke non natika na no réseaux sociaux lokola za momi nanga na lingaka e nazo déposer na otika nanga na osala ngo te. Siko a okoloba nini ko enregistrer batouté parce que ça ko enregistrer était parce que na réseaux sociaux eza na mutu moko ta lingi ko azobetela ngo maboko ozo pesa na mumbali yango kanda bozalaka pe na ba maîtrise soko kutani na mobali mbala liboso bozalaka pe na ba maîtrise eza manque ya ba maîtrise ne ezo sala ke no lelo osambwa ndenge ozo sambwa. Tu es une femme mère. Nini yango ya sike kozala wana ke non okutani na mobali mbala liboso olenga lenga okende komitanda lokwa likaya. La grande famille, beau aimer beau partager, hein, beau aimer beau partager, tout ça na biso kaka analyse et ça vraiment propreté ba makamusu ça ba audio, ozo enregistrer mon tout, c'est comme si na réseaux sociaux
ozana compte à rendre na batu nazo comprendre makambo Ariachou te. La grande famille, beau aimer, beau partager, s'il vous plaît. Aimer partager, n'a pas juste dans 3 minutes, hein? 3 minutes comme ça, na 6 analyse na biso. Je crois que les na biso tozo beta awa eza ya Ariachou. Ça fait au moins avant que tu ya Jani akufa, pour moi qui déjà mbutu ezaki sur les réseaux sociaux pour na Ariachou na mobile ndenge baboyani. Na Blaise aboya ki mobile na kati ya voiture baboya na ki déjà mais elle a voulu ko la ki sa réseaux sociaux to ebite ceux qui réseaux sociaux za famille na ye ceux qui réseaux sociaux ngo et puis ça qui est devoir à ça lelo kwa sala ki wana ya live que non boye ba discussion na mobile et tout manière nzambe siko awa na Mark Taboué peut-être bato bamona ki epeso ipe ndenge nini na minute oyo yepe o balobaka le karma existe neti nga naloba na nga soki ose maîtrisaka kasi ata na marke yango oninga oyebaka ndenge ya kokumbana alors eyebika yo moko eyebika bino mais Ariachou essaie un peu ya kotala ndenge ozotambola sur les réseaux sociaux yo koki koya tinda ba audio sur les réseaux sociaux te ya Blaise réseaux sociaux eza famille na yo te oza na famille na kini oza pe na famille ya encore belle famille na yo o eza famille ya ba Blaise tu pouvais toutefois pe ka ko benga belle famille ya ba Blaise ba o ba bimaki epa na bango ba ke epa na bino kopesa dot bo considéraka pe ba famille lorsque bozo sala ba makambo te. Tant que memela bato ba audio ya Blaise ne bosa ba conversation ko sona et tout c'est comme si que no boza na ba famille te bino boza na poto te bato basangana ki ko pesa dot na kini eza banani famille ya Blaise ekendaki kuna basala ki connaissance fort possible que no oza déjà na ba connaissance mususu na famille ya Blaise tu pouvais aussi peut-être ko bengo pesi rapport tala boy kozala pe mobali ya Ariachou ezomona eza facile te eza facile te voilà eza vraiment facile te parce que mutu ayokaka voilà bandeko nakomi na suka ya analyse danga nalobaki natikali juste na 2-3 minutes. Alors on a commis kochité naza kosenga na bino bo aimer bo partager bo s'abonner ba o baza na besoin ya contacter BBC Mpoi TV ba numéro na ngeza wana on est ensemble avec vous bandeko je crois que ngana loba toujours que no ba analyse nga na sala kana ka ko leze batute pardon na ka ko leze batute na ka juste côté les mela ba antivaleur et ko pesa conseil likolo na ngwana. Alors biso nzamba kela biso te pona koya ko leze bato sur les réseaux sociaux non likambo oya Ariachou eza likambo ko ezotungisa biso trop muto koki ko tanda vie na ndenge Ariachou azotanda wana te oyebi bato combien o balingaka yo te et o na minute o lelo bazopeta pe maboko ya du fait que no bokabwani pe na Blaise vie eza secret kolanda na baku oyo kokutana nango na kati ya vie nao. Lorsque vous avez se maîtriser les locaux wana te eza propreté. Alors, nalobi nanga kaka oyeza ya solo. Alors bande okane na lobaki toza na kati ya matanga toyebi biso nyonso artiste na biso oya utaki kotika biso na kombo ya Jani Fai. Je crois demain dès mardi o balobaki que non ba ko libérer corps police ou encore l'état et ko libérer corps na ba collègue et je crois à partir de lobi neto koyeba isusu ba programme ango ndenge ba ko sala ba makambu ba kitana ebembe et tout na Congo. Alors aimez beau partager bandeko et aux angsa biso te koya ko sala ba analyse tozo lela on est ensemble parce que wana zaki vraiment artiste munene aza vraiment artiste munene oyo a touché liwana e touché vraiment bato ebele
tout monde qui coûte ba musicien lobby na France ba kenaki na lieu place bazwa ki sale ba ya kate peut-être un message oh ba tindela ki bango ya koloba bango ba kufela ka mais ba musicien ba ya kate mais lorsque ba musicien ba kufela ka présence à artiste et comédien ezaka alors tout monde qui redi à misi tout monde nana ni sous parce que ceux qui 3 4 na auto écouter la émission en gros mais c'est bon déjà les messages étaient passés et bien réussi ba musicien ba kitaki du moins na matanga ya nani ya Jani Faye paix à son âme ba mes condoléances na ba artiste et comédien mes condoléances na famille naie alors mes condoléances pe na ba fan naie ça fait très mal et ça passe parce que tu perdre mutu il y a mon nene je vous aime bien bandeko liso na biso zaki sur Ariachou qu'elle essaie un peu de bien se comporter ba mikolo atika na ba makambwana Facebook YouTube eza parqueté alors je vous aime bien tokutani prochainement bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.